show na quelle réunion et dit mon cher Borax l'animos cercle musique l'ombier Ritualité bana Saint-Paul toujours meilleur. Toponi okunga okamba bana Saint-Paul et papa au fleur okunga biso bana Saint-Paul toponi o papa tolingi boboto tolingi bondeko tolingi esengo tosengilisanga boboto bondeko esengo bandeko balandi radio lisanga totondi bino lisusu botondi mingi tina monene tokokanisa bavictime nyonso oyo ya bozangi botosi kibomoto na bango o Bosco Tangada sili koboma koviole koyiba koniokola na est ya mboka République démocratique du Congo aute kopase samedi na ye ya liboso na boloko ya CPI awa na mboka Denar na Pays-Bas yango ezalaki samedi 23 mars ya mouvement ya suko ya M23 pe moko mwa dimanche ya liboso ya ye mosiko le kape ebe wana nde tokanisi ba victime wana nyonso moko mwa lelo oyo ye Bosco Tangada ba memi liboso na bazuzi po batangela ye mabe oyo ye asali oyo ba memeli ye na esika yango koleka ye alikaki kuna liboso ya bazuzi basilaki kotuna ye a se présenter ye a se présentaki ndenge boyebi alobi ye mpe na bakombo mbale Bosco na Tangada oyo abotami nango mpe asilaki koloba lisusu ete ye azali militaire donc azalaki militaire na Congo abotami na Rwanda abotami akoli na Congo alobi ete ye azali congolais wana eza déclaration na ye kasi na ntango epusanaki bamotunaki moloko nini moto esengeleki aloba nango ye alobaki ete akoloba na kini ya Rwanda pamba te na kini ya Rwanda nde akoba malamu français ayebi na ye yango mpenza malamu te ya solo tokesa bino na radio lisangete moto soki aza na likambo na leta likambo na justice mingi basengaka na ye aloba na monoko oyo ye azali kose sentir à l'aise traduction esalema po ekpeya te ke na nsima nalobaki makambo nga moko mpe nayebaki malamu te mpo monoko wana ezalaki na ngai makasi te na yebi monoko wana malamu te nde nakana ye mbo yoki monoko oyo aponaki oyo ye alobela na yango ekendeki ye mpe lisusu na lombango tango bakoyebisa ye bacrime oyo oyo afundami nango oyo esali ete ye azala liboso ya CPI ye asilaki na lombango kobelela ete azali non coupable na makambo oyo bakofunda ye nango kasi bazuzi bakataki maloba balobaki ete tokomi na ino wana te
masolo na biso ekomi nano te ya yo oloba soki oyi coupable to te tokotangela yo ebe po ya alobaki ete nayebi ntina oyo bolukeli ngai ntina oyo bomemeli ngai awa babi te tokoyebisa yo nano ntina oyo okomi awa. Masolo wana misusu ya milai tokokota yango na nsima. Nde bazuzi ya chambre préliminaire basili kokata mokolo oyo ya audience ya confirmation ya bacharge ndenge balobaka ekozala mokolo ya le 23 septembre mokoya baponeli ebe ba 23 nde aza nano na basanza mingi te kokoma kuna oyo ye koliaka bobele mbala yango. Tokoloba boye ezali likambo oyo tokolobela lisusu po toyeba ete ye azalaki na protection monene na mboka République démocratique du Congo kuna ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila o ndenge biso banso toyebi alingaki te ye azala livre na CPI. Sikoyo kokimaki na Rwanda boyebi ndenge pe toyesaki bino mokolo na poso moleki ndenge makambo alekaki ye na ambassade États-Unis te teke boyebi transfert na ye ndenge esalemi. Toyebi yango ete ntango ye azalaki na mboka République démocratique du Congo kuna atako azalaki sous mandat d'arrêt international ya CPI kasi Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila akomisaki général ya armée nationale na bango kuna na mboka République démocratique du Congo. Toyebi pe lisusu ye azalaki soki nalobi ye donc Bosco Tangada alobaki yango polele ete presque mikolo nyonso ye na Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila basololaka na telefone. Donc abandaki kosolola bango na telefone ba makambo oyo ebandaki kosalema Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila akowanga na ete ayebaki yango te wana ezali likambo oyo ekobota bondoki. Kasi boyebi na ntango moto azali kotonga moto soki azali kotonga oyo balobi ete azali tailleur soki moto wana amoni ete ye nde asimbi masini ye nde asimbi tonga lokola ye Bosco Tangada azalaki kosala na ntango bomoni bana mboka République démocratique du Congo na kolela pe bitumba na bango esali ete babotolwa ntonga na bango nde kokota ya ye na boloko awa na CPI emonani. Bona nini likambo soki balobi na yo olingaka kobeta tembe moninga. Bona nini likambo soki bapekisi yo olingaka kobeta tembe moninga. Baoyo bapekisa basuka boye mama. Baoyo bapekisa basuka boye mama. Mwana babota na tembe aumelaka te kuna babenda singa kuna babenda singa mama. Likambo nalobaki lobi monoko na ngai nganga mokolo tongai apotoli tongai okotonga na nini
okotonga na nini ye lobi ozalaki kobeta tolo olobi akokoka te kobotola yo to ngai lelo bayebisi ye manso osalaka abotoli to ngai masini etikali polele okotonga na nini ye likambo nalobaki lobi monoko na ngai nganga mokolo to ngai abotoli to ngai okotonga na nini ye okotonga na nini ye olobaki tro na esika yango bati yo bebenio loba lisusu mama kata nengo kataka loba lisusu mama tokokani ye Très chers amis de la radio Lisanga, vraiment on apprécie Bisso, Banson, Mbote, Bouti Koyoka Loyembo, Oyo. On est dans le studio, Nazanga mon côté, vraiment shout out. Et pas ya Bidas, as-tu ton nom vir? Ok, Bidas, neem le microphone, Bidas. Midas, shout out to Midas, vraiment Midas, goedenavond. Check even de micro. Nee, de micro. Goedenavond. Dus je bent echt van harte welkom in onze studio Radio Lisanga. Radio Lisanga, Fondation Lisanga is Congolese steunpunt in Amsterdam. Wat is jouw, hoe moet ik zeggen, wat vind je van onze studio? Dat is de eerste vraag. Ziet er goed uit, man. Ja, toch? Ja. Wil je dat ik Engels of Nederlands? Nee, gewoon Nederlands. Is goed. Maakt niet uit. Ja, ziet er goed uit, professioneel. Yeah. Ik heb je net al bezig zien zijn. Ziet er ook goed uit. Ai. En weet je waar Congo zit? Congo, Republiek, DRC. Precies. Heb je gehoord over die naam of nog nooit? Ik ken de naam, maar ik weet niet precies waar het zit. Congo zit in Afrika. Dat weet ik. Dit is de harte van Afrika. Dus als je pistolen, je toch? Als je pistolen hebt, papa is comment on dit ça? Yo moet lo bien vraiment meka ko limbole la je vraiment na ndenge na bino ya classe. Et au bien. Hart van Afrika. Parce les kambagachet wana ba Camerounais pe ba bazo wele lango. Tout à fait ouais. Balobi nini ba Camerounais. Te balobaka Afrique eza na forme ya munduki Cameroun nde yali nini gachette nango. Donc bon poto wela ngote osolobaki bien na motema Afrique na heart van Afrika. Mais pas sou vraiment et comme ça terug jou toe. Na yokaki la fois passée prophète Bishop moi azai na Afrique du Sud vraiment Azo ganga makasi azoloba qui a dit ça? Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit encore? Azo ganga marambo 1 c'était si jeune Ali Bosso Zalaki marambi à Laurent Ngbanda Mobutu. Et puis deuxièmement, il a dit nayoka kisu sous Kofi Olomide Mopao Mokonzi au babenga raye le patron de la musique congolaise. Azoloba mais comment expliquer Tolobaka que l'Afrique a la forme d'un revolver et que la gâchette ça se trouve au Congo. Mais comment expliquer gâchette en oti les lots tozo sale lango te tozo ka ko beta gâchette wana te ko nyatango pona masasi et beta. Pe Bishop na mboka Afrique du Sud a ganga ki makasi abana koloba marambi ya je sais pas ndenge bateka Zaïre ba deka ngo depuis kala ba Mobutu bazalaki ba Ngbanda bazalaki ba te belé bazalaki o bateka Zaïre déjà bateka ngo depuis kala te alobi ke na ngambu mususu Laurent Désiré Kabila le fait vraiment que dans la paix ton âme repose à Zalaki accompagné na ba Rwandais ayaka déjà na bango depuis kala pe azalaki ko ganga alobi Ngbanda akoki koloba lisusu te ba pesi carte noire alobi ye apesi Ngbanda Mobutu Ngbanda je sais pas Honoré Ngbanda carte noire parce que ceux qui a pesi rouge tam susa ko zonga na ba match oyo ko yame ba pesi vraiment carte noire po ye akoka kozala lisusu te pe kozonga lisusu te mais kasi pesa biso
makanisi na yo na eloko ya lobi ba teka déjà Zaïre depuis kala na ba Mobutu na bato ebele yango basalaka accord je sais pas au bakendaka na Afrique du Sud ba yebisaka ba mobutiste ke ba pesa bango chance ke ba toucher biloko na bango te bazwa biloko na bango na kimia ba mbongo na bango mamunyoso mais batika Congo parce que mobutiste to mutu moko to ya impère aoki ko diriger susu mboka wana pe na oyo ya Honoré Ngbanda bauti ko pesa ye carton noir azonga lisusu na match te makanisi na yo ko kiko zala ndenge nini étant l'homme sage. Bon moni contexte oyo ye alobela ki makambo na ebité parce que moni mutu na mutu alobela makambo a situaka na contexte moko. Bon, histoire ndenge le cas toki ko falsifier yango te po eloko to bundela kana mokili yango wana histoire ya Afrique ndenge za falsifier tolingaka po ebetama ndenge longo bani kasi interprétation ya mutu etali kaka ye moko ndi mutaza responsable na interprétation na ye makambo oyo otuninga eza makambo ebele na mbala moko oyo sikoyo et ali moi passi pour nangana ngina 500 nyonso te surtout ke na moko pona na peso réponse à madame sunte et ko na peso réponse mo global to banda na wapi to banda na oya ndenge ba mobutiste to Mobutu na ba sali na ye na ba collaborateurs na ye les gens qui étaient tout autour de lui qu'ils ont vendu ils ont liquidé déjà depuis longtemps. Les Zaïre pe alobi botuna papa Tshisekedi wa Mulumba ba dossier mikanda ya Zaïre Mobutu avant kima apesa ki na maboko ya papa Etienne Tshisekedi. Bon au baxi susu élément mususu bon oyo ngana website oyo ngana za papa Etienne Tshisekedi te na opesa réponse na likamu ya alobi te na epte suki ya so laki na papa Etienne Tshisekedi po azotina bato bakendo tuna ye ezaki yende mutu ifala ifsa biso suka yebeli yango na ndenge nini o ole ya utinda biso e pa mutu ayebi ke bat nyonso tu nde bakendo tuna ye bon likamu oyo ya bata Mobutu soki batekaki mboka nde on a bi contexte nini ya zoloba oyo koteka mboka pona ye soki to signifie vraiment na beaucoup c'est papa ya biso yesu na katiote mais tozwa ne fils que 5 minutes toyoka Bishop Élysée Nenge alobaki makambo wana nyokola ethnie za monene bantu guerre eza guerre moko ethnique et comme na ba guerre moko minière et continue na makambo ebele mais lelo moto fa yeba ngazali leader ya Ligue de peuple bantu na biso ba bantu tolobaka nini mbo azalaka na makolo mine kasala ndaka nzela moko ata kozala makambo ebele ya kosala priorité ezalaka na tango maréchal alobaki agriculture nde priorité de priorité wana ningolo bake ministère ezalaki ya agriculture non ba ministère ezalaki ebele na tango Mobutu ministère ya finance ministère ya commerce ya sport mais période wana maréchal alobaki l'agriculture priorité de priorité na tango oyo 2011 2012 2013 priorité ya bana ya Congo eza nini to benga na Hippolyte Kananga tango yo memeli biso likambo mosusu ekomi distraction veut dire au détourner batu makanisi sike ezalaki na zonge la kayango tant que serviteur de Dieu tout m'est permis mais tout n'est pas utile tout m'est permis mais tout n'édifie pas yango na iko bibisa bana ya Congo na Kampala babongisa ezali baningi batia gouvernement ya transition eloko mutu ya mwa lotelemela yango Congo ezali sous occupation rwandaise eloko nini tokoko sala poto bengana imposteur na batuti extrémiste na mboka na biso eloko nini tokoko sala po ete mboka elongo na occupation rwandaise eloko mutu ya nde ya mwana pasteur sans rival ezali ya ba révélation satanique omemelaka batu te ezali ya kokosaka libota ya bana Congo te éveil ezalaka na tango na yango
ezalaka ntango molai te. ya solo bishop de mulolo sikoyo souci ya honore ngwanda vraiment eza nini parce que mikolo oyo nyonso na internet c'est toujours ngwanda souci na ye eza nini objectif na ye objectif poursuivi na eza nini. Objectif na ye soki nalobi na yo nayebi yango okotuna yango yebi yango ndenge nini. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On reconnaît un arbre par son fruit. C'est ça. Avant Toloba yango, pasteur sans rival, Pascal Bakole. Tobo Sanate, le 12 août 2012, na Radio Bendele, Balaki Sibiso, John Chibam, colonel, Azwimbo Kanini, Kasai, pene na village ya Kabeya Kamon, village ya président élu Etienne Tshisekedi. Toujours que le maman a traité de Nice, mais tozonga nanu na likambo ya Chibamu. Tosuki wa na Chibamu. Tosotemba na moko na traité de Nice. Totiki likambo ya John Chibangu. Nana ndimaki John Chibangu. Nana ndimisaki peuple diaspora John Chibangu. Ezalaki kuluto honoré ngwanda te. Yende ayaka lobi ke no na koti na se amai. Ni yazalaka na se amai sous-marin. Na sali ma enquête. Ya solo azalaki na kungulu ya solo ceci cela. Ezalaki extrait à Mouké ya Bishop Élysée Ayindi Saki Yangona Papa Yesuna Mouké Oyo Tukolanda. Quelle est votre réaction? Na olingana tozongana ba question tunaki parce que oui balandi bayoka ba question wana tant et les oppressés biso comme la jalousie à makasi bayoka pena nos réactions nanga pour déjà aussi adresser à pananga et bon on a sima ko tunanga impression nanga na makambo to ki olobaki na likambo ya ba mobutiste si je me trompe pas makambi balé ya côté Kamboka na Mobutu na tango na batu na ye na ya bakoro bakena au Afrique du Sud bon oya côté ka mboka na otai koloba ça dépend na habité na pona ye mutalobaki yango côté ka mboka soki soka zolo bango na ndenge nini po ezaka na ndenge figuré pe na ndenge propre donc le quoi na yoki yango te ndenge alobelaki na yebi contexte wana te moyen na sa réaction sur ndenge ya alobelaki wana ezate bon po batu ba salaka ba interprétation mingi soki ba pesi batu ba contrat avec exploitation minière batu pe ba koloba ke bateki mboka donc na yebi contexte ya alobelaki te po na lobake ndenge alobeza ya solo to eza lokuta ezate parce que ti lelo to yebi que bimisa ba congolais nyonso na mabele ya Congo te ke bazwa ba étranger batia tango Mobutu azalaki po balobake va Mobutu mutu atekelaki biso mboka oyo donc contexte ya lobe na ebité moyena réagir na ngwezate na likambo oyo ya bako Afrique du Sud bon question na ngezali président ya Sénat sikoyo oyebi soki eza nani? Non, qu'une idée. Baneni nyonso esalami depuis basalaki ba élection à Jean-Pierre Bemba ou batrikaki Polite Kanambe za président tisikoyo oyebi président ya Sénat soki eza nani? Ezali Kengo Adondo. Bon oyebi Kengo Adondo asala na Mobutu mingi tout à fait azalaka plusieurs fois premier commissaire d'État donc premier ministre ya Mobutu pe asali pe na nini bureau de compte donc ça va fonctionner belé pour Mobutu donc ils ont contredire likambo wana que na Afrique du Sud ba kana ki besi bango ba s'occuper na mboka te ba kama mboka te po yepe Kengo dernièrement mais c'est qui candidat na l'élection présidentielle et yemoko Hippolyte Kanamba alias Joseph Kabila aloba que a entouré na ba mobutiste corrompu. Bon, donc, jusque là, on doit comprendre le karaté. Ndeni bakoloba que, baipsaki bango, pour bazape, bato basaka Mobutu kala, na Sénat, bazan bango pe, ba place msoupe, bazali na bango, pas forcément ba membre PPRD. Donc, nazo monate ndeni ngana ko nakoloba ke elobama indengwana toyebi pe na Jean-Pierre Bemba ndenge salaki
pona andima nini ndenge cour ya nini cour suprême de justice akataki ke ya perdre bon elobamaki mpe bayokanaki ndenge wana mpo ye batikela ye présidence ya sénat lokwa na constitution ezali ke soki président de la république aza incapable ya kosimba baresponsabilité na ye président ya sénat nde moto akosala intérim bon toyoka partout bayokani boye basali boye bayokani boye basali boye bayokani boye basali boye mais oyo akoloba na bato ke balobi na bango basala eloko te ezomonana eza prouvé autrement parce que bazosala bana politique bazosala ntango kutu bazongaki na bakor yango wana oyo Afrique du Sud bakotaki na baorgane ya transition oyo ezalaki wana ezalaki politique bazongaki kosala congolais problème aza nango défaut eza na bakongolais nyonso tu bamonaka kaka some oyebi na some mutu moko nde mutu azalaka wana elobi te qu'il fallait mutu moko asalaki na mobutu lelo nde azala président ya république mpo babake voilà bamobutise bazongi nani tout ça yango nde mutu ezosala biso mpe problème mingi soki omoni bakongolais bazosorganize quelque part bazomona eloko oyo mutu akokosala ifo azala kaka top na organisation surtout nde omonaka baproblème bakongolais bazalaka nango bakokaka kosunir te bakosorganize te ezalaka yango donc faut pas totalela makambo na ndenge wana impression nanga sikoyo oyo naza nango na extérieur tiaki wana eza likambo ya koevite badistraction ndenge alobaki wana mais amoni bakestion ezotuna ngai ezobima makambo oyo alobaki nazomituna soki ekoserve na nini na komba oyo ezosalama mpona kobengaka kanambe ndenge moko alobi mpo ezotinda bato sikoyo bakongolais se diviser plus que s'unir. Parce qu'il y a dans le sens que bazape ba congolais, ba rwandais. Mais pour vous papa Yesu, parce que tant ils ont gêné biso, pour vous, est-ce que ba mobutiste ba teka Zaïre to ba tekate? Na pesa ki réponse na question. Mais ça oui ou ça non? Mais d'après vous, na pesa réponse na question wana. Bah pesa biso encore na mukuse po bat o balanda ki bien ba sosola ki bien te ba sosola. Ce qui yo mtozo tunanga yebisa nga ko teka Zaïre eza nini? Na oteki koloba awa lobi mo ko eza mukuse. C'est que ba teka te. Emmanuel nga mutu naza garant ya Zaïre te po tunanga lelo soki ba teka to ba teka te na otiki ko yebisa to moni place moko te. Oyo ba tala ozomona ba pays oyo pe tozali ba peuple na bango bazo impression na sentiment ke bazo teka ba mboka na bango na tango bazo kene ko sala ba corps kuna na Bruxelles pona Union européenne ndenge bazali kopesa mingi kuna et bazo faire souffrir peuple na bango po abimisa mingi pona intérêt ya Union européenne pona euro ozomona yango na lobby ba question ya boye ezaka na tinate soki au situé en un contexte T. Donc, eza généralité. Eza généralité. Mogote o tokolobango na sens propre to na sens figuré et copé sa bisoni. Il faut tiens on a contexte mo na tango wana na koyebisa yo na contexte oyo. Eza boeza mboka to eza koteka mboka. Nde tozo semaine oyo parce que tout ça to kuta encore j'ai dit nga na kozwa temps ya ko analyser ba mituna wana après to tiango vraiment na ba contexte oyo alobelaki. Voilà. Pe kolobelaki totuna lobi bal tuna papa Etienne Tshisekedi mikanda oyo Mobutu avant akima atika Zaïre atika ngona maboko naye donc ningi azawana azala na mikanda oyo ya Zaïre nde tokozongela ngo vraiment le jeudi prochain to komi presque au terme de notre programme à Souka et à poko lelo papa Yesu liloba poto kabana na poko lelo. Bon na zalikaka ndeko senga na bana République démocratique du Congo vigilance makasi mingi na ndenge bomoni esengeli pe ba victoire ko sepela nango parce que Tangada azasko na prison donc kokipe ko sala été chaîne et zalamulai mais ça ko sepela vraiment pona yo po yemo wa mdema mitikaki yemo kwa ki kumikaba neti mbeka kala nyonso to mitika ete ponini puisque deux mandats d'arrêt on a basela ke banda kala zaki na bata MONUSCO na est poni akende mpese pa na bango te na Congo aketi na Kigali po akende kosuka na ambassade des États-Unis nde solo bande kwa radio lisanga vraiment totondi bino botondi vous êtes le bienvenu que la paix soit notre pain quotidien bonsoir à tous les miens à tous les miens à tous les miens
à tous les miens, 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 à tous les miens,